Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend, il y a RO. Écoutez une émission à Bisso Bandikolanga. Vraiment, je suis ravie de vous revoir encore. Hein? Na moment, on a vraiment les sengo Bandikolanga, ya koya kukuta na bino. Tope kosola na bino kaka ndenge to misana. Balobi, famille bota, oye. Famille bota toujours, hein? Babi bakoyo kagou. Voilà la famille, vraiment. Na sengi na biso toke côté à film, na biso film, na biso vraiment, il est qui toko makasi to moni film na son ndenge il est qui dans film moko. Ba jolibité kamite to koya lisusu bandeko. Pona ko sala analyse à film na so pour film au niveau ezokende. My be makasi, hein? Et à ma tata. Balobi tartouf. Eh, film de ma tête, film moko non, je ne sais pas. Hein, vraiment, bokende kuna na lombango yo ona no s'abonner na Belle Vie TV. Kota vraiment beti kaka Belle Vie TV. Ok, kota la film na biso. Lolenge ezali koleka bandeko na nga na kitoko makasi. Okozala jamais déçu. Hein, balobi la déception n'est pas Belle Vie TV. La famille, toi libino nini bandeko na nga, j'espère que bozo mona déjà na bilili, bo moni o babengi na kombo ya Davina Apwa. Hein, balobi Davina Apwa. Davina Apwa de retour bandeko nini et c'est passé na retour ya Davina Apwa. La famille nini et c'est passé na retour ya Davina Apwa. Bébé, pourquoi na tcheli bino ba extrait o na tcheli bino ba extrait o pambate na tcheli bino ba extrait ya Davina ya Zemi. J'espère que tout le monde a qui Davina absence ya Davina il a qui tellement makasi il a qui remarqué hein il a qui parfait Davina azala qui na Zemi et puis Davina aiba qui na kobota. J'espère que oh ni sa famille bota aiba que Davina aiba na kobota siko nini o ele qui na kozonga ya Davina bandikula ngai Davina azaki mutu moko ando perception lengi na kata scène Davina azaki mutu moko en tout cas na ba tournage vraiment au sentir que non abandé pour ça quelque chose pour la famille bota aza vraiment mutu ya famille bota o ya kota penza o ya pesa biso bilengi na kata famille bota de fois temps sur na tournage hein bozo mona Davina azo pesa biso mo ba bilengi moko boy tala ndenge ele kaka a filmer a boire quel biso en tout cas Davina vraiment assez la somme quand bien la carte famille bota soka za présent à chaque fois tombe filmer les caca à chaque fois tombe dans ba tournage et ça la makambebele o Davina ça la en tout cas et balé ko manquer biso famille bota et balé qui vraiment ko manquer biso surtout biso ba o to aka kolobela Belle Vie Tanzi la patronne et puis Belle Vie TV. Et ça qui vraiment pour la biso moi regret man bota la kaka mtaki ko bota moi to regretter ça toi to peux félicitations à toi belle à toi Davina Apwa félicitations belé parce que babi mwana azala kalipamboli bozo mona donc mwana azali pamboli bande kolanga donc mwana moko asika yeli bino en tout cas il faut ko kumisa nzambe et puis ko bota eza facilité au moins mutu a même 9 mois banda première moitié na 9e mois et puis moutake kobota bandi kulanga aboti pe malamu asali pe mo ba séjour na kobota pas zongeli musa c'est pas facile c'est pas donné à n'importe qui kobota o ngana lobaka eza entre la vie ou la mort donc mutu wa na zemi ya lokwa mokumbi maki ozomona mokumbi mbaki batungisaka ete balobelaka ete bamenasaka ete po sino ekokweya eza ndenge moko na moto akumbi zemi alors tant moto akumbi zemi bozotala bino nyonso bozala nini bozozela akokitisa ye ndenge ni tanga akokitisa mwana wana ozomona baréaction ekebele yango ntango tokenda kobota bandeko nanga oki oboti obimi maternité oza bien et le comment côté ça la meilleure grave il faut okumisa nzambe parce que na nzela na ya kobota ezala mingi o bakufa na nzela kobota na nzela na kobota ezala mingi bazo makama mingi pe ba kobota lisute tant so botika mwana moko matrice sengi bakata ozomona ma complication et que belé na makamba kobota mais au moins yo boti mwana liboso mi balemi 7 ou 4 années ba biso bo boti pe mwana bana pe bo ba bimina mokili sans problème en tout cas faut okumisa nzambe. Il faut vraiment que nous s'ensemble, que nous ensemble merci. Alors biso ta famille libota, ton devenir que kobota, les autres devenir vraiment aïe. En tout cas, et ça, il plaisir, il y a trop, hein, et c'est single parce que Davina a zonga, il vraiment
en forme et difforme. Donc, tu es vraiment content de sepeli bandeko nanga. Davina a meki koloba, a meki vraiment koloba na kochi na bino bolanda Davina moko ndenge a s'exprimer. Bolanda Davina moko ndenge a s'exprimer par rapport à la famille botana ye, par rapport à la famille botana bandeko manqué ye, par rapport à ba théâtre ndé bandeko manqué vraiment Davina a loba ki bandeko nanga na kochi na bino bolanda bino moko Davina. Ngana zana vraiment na sengo makasi ya retour ya Davina et c'est pel singa makasi parce que Davina daka moko apesa kabiso le meilleur d'elle, hein, à ça là vraiment musala na ye oh comme il faut. Alors, azam tout mon confort zala toujours na biso vraiment to lele ya trop ba dikolanga ya mostango na moni retour ya Davina na baki na ko éviter pour na ko ya vraiment ko telle sa famille bota qui est Davina à point. J'espère que tu es bien très bien. Alors il faut vraiment tout ça ba chantage on a plutôt lingaka artiste na ma kasi tellement to lele ya trop nzamba batelier nzamba sungiye aboti malamu azongi malamu pe abandeli musala na azongeli musala na vraiment eza lipamboli pona biso ezi loko ya kolobela ezi loko vraiment ya kokumisela nango nzambe yango na yeli bino vidéo bande kolanga si vraiment olingara Poutine de l'écriture si vraiment olingaka Davina apwa na kati ya Belle-Vie TV hein apesa biso o apesa kabiso bande kolanga okozanga te ko commenter okozanga te ko liker vidéo okozanga te ko partager pour na ba fan mususu ya Davina apwa bazwa vraiment message on ba appelé sengo o biso tozala ngo pour na Davina apwa ozomona donc il faut tout ça là ngo na lo bango med fois il faut tout l'accès artiste la biso o bazaka pembe na Belle-Vie TV il faut tout l'accès bolingo il faut vraiment te montrer bon que oui to portera bango au cœur bandikolanga voilà na zoti la bien na bolanda Davina apwa ninga lobi bandikolanga et puis on se retrouve après nalabino vraiment pour ya retour na avec force dans ma femme en carrément musicale. Je suis de retour, j'espère que voilà, nous passer un bon moment. Le théâtre aussi des fois est manquant dans ce que tu fais. Of course, bien sûr. Il manque un an. Super, super. Voilà la famille, j'espère que tu qui Davina apwa alobi azongi na force makasi. Davina alobi na zongi avec force. alobi boande ko manquer famille bota bibo ko mona bilengi na ye pour devenir vraiment pesa absolu bilenge devenir zakana na tournage au mona vraiment que azo sala vraiment que famille bota bomoni yango pourquoi na cheli bino mo vidéo bomoni devenir n'entendait ko créer ba bloc wana ande ko créer pendant quatre famille bota ambiance wana devenir bande ko créer et bande vraiment ko manquer biso mona ko bois ki la biso mo na TikTok ako bois ki la biso mo na Instagram to mona voilà famille la biso pende yango famille bota en plein tournage bozomona ndenge zakana maman na Belle-Vie kandi la patrona ndenge vraiment zalakana e soudé collé cimenté bébé ka Belle-Vie ndenge lingaka bana na ye ndenge lela bana na ye ya trop vraiment retour ya Davina vraiment esali Belle-Vie kitoko makasi esali vraiment elengi bandeko nanga tokotiela bino bomona vraiment ndenge Davina bana esengo na Belle-Vie nde bazo coacher bandeko nanga esali kitoko yango nanga na baki jamais na rata jamais parce que ni na bale ko manquer ngamono na za la première ou na bale ko manquer Davina na la première j'espère que bon mon vidéo mon ça quand on et si comme il fallait à Davina ndé ko lobango et si comme bon film mon ça ka ba université bon na bosse une titre en gros ben je me film témé les qui bien na bosse une titre ça date pas de longtemps aussi ça ka université ba na ba Kenny moi à université ba ki belle film voilà ndé ko ba vraiment Davina so ko zala ki ngoza somme ba ndeko nga donc le vrai pena bande ko manquer biso alors tant wazongeli biso bande ko il faut vraiment to seper là il faut to seper là parce que Davina a peut c'est tout les meilleurs habits nazan et sengo parce que on a moni toujours en forme on a toujours entreprise nana et ça toujours en forme voilà
hein biso linga bata boye abi na moni toujours en très peu en forme na bandeka côté la bien musika na musika moi na ko mezete pour avec na repos médical ozo mon avec na repos ko bota biso sto ebi ko bota ndenge zalaka alors et là qui passe pour que tout le monde a devina na scène tout le monde a devina na répétition tout le monde a ba œuvre devina alors moment où devina vraiment à zongel biso vraiment na makasi nyonso hein avec force avec toute son énergie vraiment Davina a zongé alors tous allons tout partager tous allons vraiment tout partager tout commenter et que ça la bien ma casse beaucoup goût famille bota na vie vraiment tout est côté là film na biso famille bota famille bota que côté film na tu la c'est bande kolanga tous à 260K famille bota tous est belé 260K c'est beaucoup. Pourquoi pas ton comme à niveau la terre à 100K, 150 voire même pourquoi pas. Surtout quand les 160 pourquoi pas t'as 150 au coma. Hein famille bota pourquoi pas. Hein tout coma ko tout ça vraiment kilo na ça rabin tout ça kilo tout possible pour que côté ba film. Pour que côté la ba film tout que côté la ba film na biso. Tout que le côté la ba film tout poster. Film quand tu te posté dans la communauté na biso biso bato tout ça la kaba analyse to posté dans la communauté na biso pe ba fan to posté dans ba WhatsApp na biso na ba statut na biso ba Instagram et ça partout ko poster moi extrêmement quoi film otier moi extrêmement quoi ils ont bêta otier hein et que ça vraiment qui to ko ba comprendre et film ngo ça va pio tout le monde na ba commenter ba tebele ba komaka oh film ngo c'est la chaîne mine film ngo za place lino boko meli bato yo kota ozomona tous ala vraiment wala to kota bandi kuna nga famille bota to kota na ba film surtout ke kotala bolembe kota biso te to pe ba mission na biso et za te que o ezali ba ko totala ba film te non ce qui tona poso ta ba film totala ba film avant que côté l'émission tala film kota na film tala film na biso hein tonto ta film tel ko to bo ma belle vie et ko to bo ma musala belle vie TV ozomona tozo boma est-ce que tu as totali tu dis tant à quatrième partie est-ce que totali en vraiment à la bilo totali pour la tali est-ce que bien totali quatrième partie la famille sur totalité que vient le bon que la quatrième partie talana nous avons un kokota ah ce qui pour côté qui l'émission là au tala qui non en tout cas ce qu'on ici côté que la quatrième partie pour déjà quatrième partie déjà et l'équipe na film l'émission là après avoir côté la quatrième parce qu'il y a une émission avant ton a monité ngabi non quatrième maison côté la villa là nous la quatrième bon ça l'émission là ozomona alors ndenge biso to ça ba sacrifice bon pour que kaka to tombe là ezali belle vie TV tout ça on ceux qui m'ont commis ben émission tout ça ba sacrifice là et kozala bien et ça qui to comme ka c'est famille bota hein tout ça vraiment en tout cas ngana to singa na famille bota tous à wana pour promouvoir ba film na biso ba film be aussi so ba film qui toko makasi ozomona ba film mo qui toko ba film mo ko elengi na na besoin na sala ba analyse ba film na do mo ba partie to meka ko décortiquer moi mke tina suka to ko sala analyse na so ndenge to misana mais to ko vanda ka bo to zera tina suka ce que le problème est que quand vous nous dites que oh non tout ça va promotion va film tout ça va promotion va film mais ce qui te tient va promotion va film unique maka to lo la film ba ndikolanga bozaka na ba discuter au kota bokota ka bien te bokota ka te botala ka te mais bo réclamaka tellement trop bozo réclamer ba film bozo réclamer nyonso mais na réclamation na bino bo sala mais bokota te beaucoup de tissus tout le monde tout le monde dit que bino pe bo sunga bisote ozomona muta sala ke loko azomona ke bazo côté to beaucoup de non surtout bito tia dia ya yo nani moko alobeli belle vie o artiste moko ya belle vie TV alobeli belle vie to pesi message moi belle vie beaucoup tamba mais surtout bito tia ba nini ba film beaucoup taraté siko pourquoi bozo la différence moko iza katwa yo mona moko sala ke ozona poso le belle film mais bato bazo talaté tellement c'est tel qui est un film ani na posa analyse oh analyse on les a bien analyse on les a poussé mon tout on monte au quota azo ba ki oh ils ont un film mon film on est qui to quoi façon ka ba pesi analyse façon ka ba lobby et ça les bien na ke na ko tala film ozo mona et ils ont poussé biso
Toujours bakisa makanisi. Toujours pesa ba makanisi filme ndenge ni filme zo kendele. Filme oto mono ngai suki la boya. Mtu pe suki bongo te, to pe suki bongo po puti na beta toka 12 na ba filme. Ozo mono. Neto raisonna yango la tezalaka. En tout cas famille boto to kota et ko sala biso bien. Voilà la famille en Kanaya qui vraiment tout s'abonner, tout partager, tout liker et ko sala biso bien. Yo aussi pour la première fois na ta chaîne so, ya famille boto news TV. Ko hésiter de vous abonner. En tout cas biloko kitoko ezawa vraiment banalise à bio et puis to finga kate. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis bye bye.